Oh, abino Christelle Rose Lukungu Mamu, l'uranium de la presse congolaise, quand elle sabino, nous avons vraiment un mingi temps na kota na banda ko bino pour nous représenter bino ba émission oh na c'est l'Arabie on toujours peu sabino. Merci na confiance, na attention et na fidélité, au besoin continuer toujours copier ça c'est elle nous suivre beau s'abonner massivement parce que ande makam ande musala ande masolo bientôt une année quand ande na isa bino mwana ndinga botama ki bo pesa ke chance wana bo continuer toujours copier ça chance parce que toujours on a toujours pour nous servir bino pour nous informer bino aux cas à Kinshasa partout dans le monde. Vraiment merci à Golo Mayala pour na Bilili, merci à Martin pour na assistance. Merci na bino besoin d'habitude, merci à toi Papi Nzola mais propriété privée yoyebi rien à dire, rien à commenter. Alors les autres ça bon on a commune il y a Kinshasa précisément on a Flat Hotel les Stars de faire découvrir bino moko ba artiste et musicien na biso ya Congo asala kombo vraiment asala kombo a vivement époque mais alimonae à Kinshasa donc tout le monde a qu'à soutenir mais à notre grande surprise tout le monde est vraiment à promettre à biso que c'était au mois de décembre non Christelle non ya toya solongo disque bani mais tout cela kai a raté mais tout le monde a atterrissage na mois de septembre tout sur la bon le lonade au Brando ancien il y a quartier latin et ancien il y a anti-choc Zaiko pe avec anti-choc avec capena Zaiko les lobons sala na elo na ka de tolobara asala na créer asala na borne azo evre na ndenge ça va se savoir pe na pointe tout sur la même que par rapport il y a makambu o est salé tilelo avec Kinshasa na sur a télé connaît bité caméraman na suki to benga invité na ngai lelo na vraiment na sengo mingi o yamba ngamo fona yamba te o yamba ngai voilà bonjour bonsoir de au Brando vraiment sengo na vraiment ya omuno bonjour Christelle Mamona ouais chombo mingi chombo leo na moni wa la ville za osepela ouais ça va santé quand on monde boye nzamba zo sala grâce à Nkolo tozo vivre. Voilà, tout ce vivre de au Brando après Mikolo au premier épisode décembre mais to comme qu'on pousse la première là décembre sous ce monde quand même oui. Et là il te balance le décembre 2016 oui. 2016. Voilà. 2016 décembre il fallait na comment vivre ma monsieur ça là que na paiement nous batumiso na osenga ba libanda ya Europe. Donc na 4 Europe mais na libanda ya ville la France. Il fallait na s'appeler ça peut batumiso yango ça là que na fan de sananu ba fête leki na yo mona ke moment yango ekoki yango na lelo na komiki nous quoi moment ekoki ya solo si tango pena il faut ni kané baloba tango il faut moment ekoki ça va se savoir non ça va se savoir egoye bana mais non ni tolo lingo ebisa biso vraiment na ça va se savoir eloko na lingo oye kusabino ezaka ke non eza musique moko parent mwana koko se bo fa na parler bo chata DVD bo son mututa oyokango ausas genete. Donc yango na yoye bana yango na bango parce que musique alelo mo bi style na onde comment tambola te na yebi ndenge vitesse musique on comment tambola mais ce yo landi nga parcours na nga musique banze monga na sala eza beaucoup plus éducatif donc na moni mabete ça va se savoir ce que bimi tamsunga na mosi na nga na ba na to fandi to yoka tamsu pe totala et aux alamir donc que totala banze mo bimi sika quoi. Bien sûr, ça va se savoir ton coup à tes canons au lobby, ton coup à tes blocs, tout son canné. T'es beaucoup de l'autre. En tout cas, beaucoup de l'autre pour nous. Nous avons beaucoup de bons bilans, mais il y a beaucoup de thé. Voilà, et ça, on est artiste et musicien, Koyoka, Dengo lobby, yotenga me bonne ko na ligne parce que musique n'est pas lelo et comme autant ba ngoka na style wana ya moi ba to benga ngoni ni insanité, ça ngwa insanité te moi ba biloko na ba bolingo ba nini. Pour ça la succès faut que les cas ndenga na tant yosko tengami. On monte que là mususu par rapport à quoi ko simati. Maman Christelle, ba vena biso tanto banda musique kala ba franco batikala ka ko yemba tant mususu banga banda yemba ba musique ya bongo na ba coulisses na ba concert mais banda ko bima na ba CDT ba DVD mais oya biso lelo et comme ko bima na ba CD même na ba DVD en tout cas et comme ça la paix moi ma mingi les autres ça la penza moi ma mingi au lieu que ça la musique moko éducatif et comme la musique moko entre parenthèses quoi donc ngana yena na musique ya bongo tepo ba parcours na ngana na sali na ba vocal na sala na yemba na no nous obaté non na linga ko zala droit
bato pe o basepelaka na nga o bamona yango bayebi nga naza moto aboye naza na moto ya ndenge te quoi. Donc c'est ce moment muke na moi eloko mo boyesa biso. Eloko ya nini ya anti-choc Zaiko. Ya anti-choc ya Zaiko. Donc ton problème ya Zaiko non, ya Zaiko pesa loka bien. Mame je talanga ileki na yo na bandeli via zero likolo ya mobali oyo noko jipe kolembe bana te fungola miso likambo fami bapekisaki na boyaki koyoka o mobali azali mbeto l'hôpital. Voilà, merci. Ça fait plaisir na bande konyo so zone ça fait plaisir na Chimène qui a là, ça fait plaisir na Jidis Ngoyi. Moi c'est à peine yo yebi. Merci na merci à Papine Zola Meso, merci à Dieu Diogène Genève Mba. Les lots vraiment de brand de ce qu'on a kata Kinshasa. Ça fait me polo Kinshasa, coûte Kinshasa on est. 9 ans après absence, na moni penza que ça m'a rebellé changer et puis changer na ba sens ça bien na bandenge pe bien. En tout cas, ma cambo changé, ça va. 9 ans après, Deo Brando, Atikala na Kofi Olomide, mais Makaye na poto et puis Atikala qui ba wole la qui par rapport ya makambo biso toyoka Deo Brando na Kofi Olomide. Tokoro yeba lelo relation ni bozana ngona ex patron na Kofi Olomide parce que Kotikala na poto ndengo tikala kati ndengo yo banda sko carrière na yo moko esko ya privé parce que de bana musique na ndenge déjà déjà to ebeli mais esko na ndenge no privé ya ko bana autant ko fait le mida otikala ki na poto to ko ba relation ni ngozana na. En tout cas pona koloba mabete wana ba batu o ba simbinga na tamboli na sama kolona bango il faut na banana o boso ko pesa bango na ba merci na banana no ko pesa po ba camarade na ngai te ba patron po na foot ba futanga na banana ko pesa na ba futanga ko ba mise ba futa bango te futa bango te mise biso te mise ba futa bango le bata mususu ba période bango bazala nga période yo nga na kotaka anti-choc je me rappelle bien na banda ozwa $20 chaque fin de mois ils ont après concert chaque fin de mois pendant via yebi qui est sur répétition so est tombé le 30 est tombé samedi bobeti na bino concert jour il y a répétition mardi yemoka benga so ka komika ba ya ko zeloko na yo na yebi ke wana grand-père na Zaiko na banda futa ma $50 wana je me rappelle bien sans compter que tu ba ipakolo si ya ba vie ba misu ba Zaiko wana donc salaire que tu na banda na ngo ko kipango te na quartier latin na banda ozwa $100 chaque fin de mois wali wana kuti yemo mtabanda obenga allo oza puis les cas oza mbongo na yo mona na l'équipe sans problème apesinga mbongo na zongi donc orchestre c'est tout na beta na futama chaque fin de mois et puis ba période wana que ça c'est ça équipe na ndenge zu salaire au sentir peke na oliapi voilà oliapi chepe carburant okipe na moi boutique au sombi pe moi parfum tikali pe na moi parti la période wana. En tout cas, nous remercier le président grand-père Benz Boziana. Nous remercier le président Jossar, Vietozofim Bakaka. Et puis nous remercier le Venangaï, Mopao, Quadra, Mère à lobby Leloté. Dans le lobby Lelo, mais Mère à lobby Leloté. Le quoi insister Leloté, Nabimbo, Vie Moutaloba Kiango, mes respects belé. Et puis merci, merci. Son habit 3 fois merci. Merci à Liboso na grand-père, merci à Mibalé na président Jossar, merci à Misatouna, Venangai Quadra Koramani. Mais tu vois parce que le connaissait la polémique de Brando à Longwa qui et bakanga qui passeport basala qui boy et ça n'ont pas les passer mais quoi éclaircir ba mon notice tous bazola non parce que et puis ça moi que ma boulou et que toye barato moi toye barare de Brando à Longwa quartier la mais si le loko de à Longwa la quartier la té banarate ngana tigala kana quartier la té na ebisaka vie que moi na nga on a tinda na poto ba pesa ke mukana za juste besoin na se positionner donc na longwa qui pena quartier la tente donc tant on a tikali via yebaki na tikali ta mukande bimi après via ye to banana biso beta ba concert ye moko tuni bato tant ayaki to beti to za to ayako zo biso to zaki ngai modogo soleil ferigola oui to beta pe ba concert sur na poto via alinga zonga ki sasa atuni orchestre nanga na lingi loko abino tout bozana ba papier to zonga ba balingi ba zonga nanga to zonga comme ça na sur le problème te pour na visa ba balingi batikala na bango bon ngana ko kay ko ndima ko zonga te pour na za na CDI na niveau ya Europe na za magazine cariste donc na signé CDI na ministère des affaires étrangères et européennes donc na salaka na za na ndaku na ba charge au futa
soki na obebisa dossier te mais na bebisi nanu musala nanga pour absence non justifiée eza automatiquement barévoke yo ntango bakorévoke nga ntango na kozonga na koperdre badroit tout ya chômage donc na kozonga su quartier la na Kisasa su natali nga bité wana nde na répondaki vite ngana natali baavantage o nga na nga bité na kozonga te mama Samso bapréféré kozonga bamodogo bamboshi baba sebele bapréféré bazongaki na fille après bon ngana tikalaki na nga na cimetière d'artiste nde babenga poto eza nango cimetière d'artiste poto eza cimetière d'artiste te mamuna ngai poto soki eza cimetière d'artiste neta mosu na minute oyo na ye te neta na mosusu na minute oyo nde tosolaka nango na fone nde tosolaka te mais poto pena eza nango soki oza nango na temps na yo osala no makambo na yo esengeki osala yango oplanifie temps na yo osala no makambo na yo osala no makambo na yo soki mpo olingi okende pressé poto facilité eza na makambo tu ya pressé olingi ozwa oke na yo ozwi na baproducteur ozwi na yo mais nga album na banyango depuis 2002 nga moko malembe na salaire na nga so nazwi salaire na futi na réservé na ke na sali programmation mpo na nini na boyi na nga buzoba nani natambola na nga na kibonzambe mposo na baki nazwa producteur na ozwa pe producteur ko mais na minute oyo na deux producteurs moko azali kaka un simple photographe artiste photo image d'or mosusu azali kaka un simple livreur aya na société na ye ya livraison bamoni nga na bayebi comportement na nga na banzembo na sala babino œuvre ezali awa tokotika yango boye te brondo esengi nini mpo to promouvoir eloko oyo ngabi esengi boye abo totie bapake basang bayokani bango mibale batie bapake bazoproduire nga ndenge na ye boye bango batindi nga kende sala recrutement beta concert yela biso baimage oya nango koto oyo maxi singe lokola ese sili ntango yosila tobimisi boro na yo donc esi esila nango etikali kaka image esi esila wana eza nango baimage oyo nasalaki kuna eza baimage moko fini générique na nzembo moko arumba sikoyo awa naye kobakisa baimage na groupe oyo ezali awa na bafille mpo bazorepete na se na bafille après nga nazongi album esbimi voilà c'est la condamnation to babengaka poto cimetière ya artiste en tant que yo oza musicien ovanda na poto de ba critique ka ta musicien le la sa kimi so kimi poto carré kimi bamemi na poto kimi carrière ici en tant que artiste c'est ça la condamnation baloba bon temps musu baloba bafanda awa na Kisasa mais biso batofanda na poto eza cimetière te parce que artiste nyonso oyo yebi so kutani na nzela tamusa zokene musala mais surtout ni otika musique non na studio mututu aoza na studio aosala makambo na ndenge na ye oyo alingi azwa précipité kende opesi nsima basali na makambo baza nango besoin mama nayebisi yo soko olingi moninga de yo so na azwa producteur nalinga nazwa nanga producteur je ne suis pas là pour naloba babétise mais nga na osala nanga na kibonzambe malembe na mutoki nanga na ye kozwa des producteurs yango bakomisi nga album esesili ezozanga kaka baimage na bato baza nanga awa na Kisasa après album ebimi nango tout est fin prêt et c'est cela. Ok, de Brando Vonda na poto to profiter quand tout non par rapport à faire combattant des baboya ka ba concert et beta kuna en tant que musicien ça la kaondeni lelo to tout le monde ndeko so hérité wa tanabe alinga ka beta concert na Olympia uzala na France yo mo mona ki marambo na ndenge et le kana kuna tant que musicien ko lobani ba omoni bandeko na biso combattant wana c'est sûr bande na muscle na bino moni bandeko na biso wana baza batanga bomate bazobundela cause ya mboka cause moko boye cause wana oyo yo nanga na bino bato bo tala biso toyebi cause wana vous comprenez donc eloko ya koloba ebele zate pour que ça kala tozaki so tolamuki nga période akala avant na kende chik na tongo déjeuner soki na déjeuner teta mususu mère asayelinga mwa bol na kena ngo chik na midi soit tolia na réfectoire na école soit moi ne faisons nga chik adame azongi su chik après midi na soir tolene tolia na pokwa mais ne na écouter la Kisasa ya onga na tika eza lelo te donc bazo bundela pour na cause vie sociale ce qui bungi na Kisasa ya kitoko banzela na moni kitoko na moni makambo belé ya bien onga na tika te mboka ebo mboka pena chapeau mboka pena kitoko te makambo nyonso ya avec le temps mais mboka pena ndenge na tika ngona ndenge na koteli yango rien à dire ngana yoko akana na poto Kisasa mabe Kisasa boye mais ndenge na moneli yango en tout cas
na banana nga oya nga kisa sata msona ofanda libela les gars vraiment ndenge ba telemela ka hérité watana bien tant que yo artiste ça la kondeni donc ba telemela ka ngoti na dernière minute vraiment omoni na mokili balobi mikitisa nzamba omatisa yo koyelaka mutu te tamsunga lelo Christelle wana oyeba ngai yazosaka na nga Christelle tango yo yoka ndenge wana yo po osepela te Bruno yena ndenge wana soki déjà oza mutu moko esprit tango yoki ndenge wana mais de to solaka na eti po ça na batu misusu ba combattant to za to kutana to solaka place to betaka chaque samedi bayaka to kutana na bango bayaka pe ba pesi ba message na bango vous comprenez ezaka koyeba ko solola oyo bango balingi to ça soko to cité batio na pembeni ne to solo no boy mutu moko ye amonika tamsu noko na bien camarade no moko ay a pointer yo zawana o sepela te o luka oto na pourquoi ti beni ba dossier belé donc ezaka likambo ya ko solo la baza na cause moko boye comme conseil na artiste et musicien oh vraiment le bachama to benga ki teti parce que ba combattre ba limité concert et beta malgré avant conseil wana moto ki yamo ba combattre côté mo bonze ba favoriser ka bino ba to fana poto parce que to mona ba wenge ezo beta bino pe ba chaque samedi ba concert to mona na ba réseaux sociaux mais ba ba artiste ba zo uta ana kisa pa ba kekuna na poto ba olinga te ba beta omoni koloba ko favoriser biso to fana na poto ezandengo batu misusu baza babetaka na bango ba vie belé babetaka na bango baza ba combattant te donc batoloba na poteza chaque week-end ba groupe koma ebele baboya kande batu oyo ya Afrique baya kobeta na Europe ngana tuna te pourquoi baloba kaka que ça se fait bonga batu fa ba ndolia 3 fois na journée o ngana yoka parce qu'on a minute ceux qui chassent bongi parce que comme on l'a 3 fois c'est quand raison à la pote te wana yozonga nango wana vraiment yozonga voilà merci quand to zonga na ça va c'est savoir autobana vraiment causé là oh vraiment loko de au brando elipso na Kinshasa tous appels impatient vraiment ya kozonga to éviter ils a déjà prêt ou quoi album la minute est après et c'est Sili album et c'est Sila kutuna ko ba Sila tina ya boye na ende kozwaka ba élément pona zonga nango après ekene na izine pona kolinga na bimisa CD ya pambate il faut na bimisa ngo coffret na ba clip nango donc na yende pona sala ba clip na groupe ezawa na o ba image na sala na mikili tant na ozonga ka ba na présenter ba producteur nanga artiste photo na Ricky Service produit na yango yango yo ba visionner ba de rendez-vous to pesani na studio ndenge zalaka tukutani bazo monter ngaso na lembi na zongi na olala mais ba otika la remonter ce que sili tukutani lisusu izine sala 4 jours sur la côté yango lundi vendredi to za na produit après tam susu fin octobre ndé boza nango na niveau boza nango na niveau Europe na niveau ya Afrique octobre tocha octobre novembre tam sur en Afrique non siko oye non ka pona juste ko ça va clip à part on est na programme susu monter na yo ça va clip et puis na ça la recrutement si c'est possible na obeta concert moko ezala en plein air ya société mo ya boisson donc nazo solo la nanuka donc profiter aux appels moi contrat ndenge tozo solo na ba vie na ngawana ceux qui esimbi poto yona na bango le 24 tokutana faut ba ota la répétition ceux qui baye et puis ceux qui qui boye ba groupe nini siko toko eza orchestre au sali to eza groupe d'accompagnement parce que vanda nous na poto ya mono sali orchestre boke po ya au mois après 2 ans 3 ans eza un groupe d'accompagnement eza un groupe d'accompagnement eza un orchestre ba ko panzana bango pende ba ko sala ndenge balingi so na pesika mukongo eza un groupe te mais oya kolinga za nanga décembre toza na ngola oya kolinga za nanga ba contrat déjà bandi nazo solo déjà c'est na yebo c'est que ça va c'est na yebo c'est que ça va donc décembre déjà Angola après nous va sungi Angola ce groupe mobimba tena oza quelques-uns toza na Angola ok de bon essentiel yango na bi ke toza sous Nathan to solo là ozaki non ka juste to annoncer bana monde entier bande ko balinga de au brando aza déjà ana Kinshasa na mabele to zoye sous talaka ba répéter déjà photo ko zoye siko en pleine répétition na groupe na e o azuzu ba oboza motema
ya kimia ba continuer alors to comme vraiment au kabana biso na de grande pour na lelo to ko zoel sous mais message mo bona bande ko na biso o bazolanda o partout. Ouais, message zaka que nazo pesa merci ebele na bato Angola surtout dona Monica Sek Didi Finzoni Yanisha Ferrari Boss Ditu na Luanda binonde bato bosimi masolo Noko Jidoka puis sans oublier ba nièce nanga Aurélie Jesualda neveu nanga Edwige bango bana na boka bango fura na boka sans oublier petit frère nanga Boula bon Neo Brondo yeyo ça va se savoir Maxi Singa na binoza na nzela Pati Pacheko yo yebika. Merci Christelle. Ton petit boula wana moi qui somona bosa no tuna to yeba quand même ndege nini bino bata cartel te vous ala kuna parce que to yora basango ba betaki concert o basala nene bité na ba o bazala na ba o bazala kuna boza na mutualité moko to bozara batu na batu bandi. En tout cas to za na mutualité te mais to kutana chaque samedi biso beta chaque samedi pas jonga na 45 rue à commune de Paris na Romainville tozala ngai Suzuki CNN Popolipo ya nono atala ko ya Zaiko nono Monzuluku Titina Al Capone na vient na biso mo boya Empire Vie Elvis abeta accompagnement na do a Congo to beta na bango donc chaque samedi na et pas jonga. La famille vous a on a bande ko bino quartier la teme ko panzana Eric Touti ba Fali Poupa bande o vous a na bona quartier la teme ko kuma mutu na bande en tout cas ngana kabona na mutu tout bien na yebi o bango bakanisela ngate mais ngana kabona na mutu tout bien to beba no to sala bo yo aka ba kara na banzela ngana kabona na mutu tout bien en tout cas na yebi te bango so bakabona na ngane en tout cas na Fali Poupa bokabona ndinga mabe na Fali to ke no kabona na ndinga mabe na likamunini. Ah, en tout cas, je m'excuse. Faut que jamais dans quartier latin to kabana na mutu mote na ndenge mabe. Voilà, merci de Brondo Toya Soukozo. Prochainement, merci quand même la disponibilité. Malgré Moulili Tobite, tout Solango ka vite fait pour ça ka bien. Merci la bande connue sur au Bozul Bakou Rolandapso. Là, c'était des Brondo. Ça va se savoir déjà bientôt disponible. Ça sera disponible dans le mois d'octobre. Donc fin octobre, dans la plateforme sur internet et Kozalawana. Merci à Golomaela, merci à Martin. Oh babi moko vitesse à viser Martin babi soda makasi na kata CNTV merci merci à Roline Tumba merci à Vincent Moussa merci une équipe na mo maintenant c'est ngabino bo s'abonner toujours massivement parce que CNTV bientôt une année nzambe ka sunga nzamba yebi donc merci na ba contre molé manyo sona pesa bino ka merci nzamba bino ba obe olinganga na pesa bino ka merci bo s'abonner massivement merci à toi Papine Zolameso merci à Michel pour le grand saoudien na bossa une bonté à Dieu Diogène Genève Mumba pour les bons à gaz na gaz yo yebi mon vieux merci na merci à Gabi Panzo merci à papa Emmanuel Kayongo papa na Christiana Kirsis Motema maman Vero merci na yo merci na Bilonyo so tokutani na prochain numéro ya émission na biso maître Lolanzuzi tata ma passe na bossa nyote Judith Ngoy Mosa Pembe Chimène Kiala Bibish Kabishi tokutani na prochain numéro ya émission na biso d'ici là portez-vous bien bye. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit